s'abonner massivement Force de Frappe TV. Meilleure chaîne de l'année et toute l'année. Ce que s'abonner, que vous n'allez jamais déçu. Comme on a tous les artistes comédiens, ici moi Bobo, évidemment, Moukwatali d'Allianza, et la film, les théâtres, les bars cinéma, que c'est fait là. La chaîne, Makamba. Ce que s'abonner, que vous n'allez jamais déçu. Bobo, Naza. Force de frappe, dévécu. Fight her. Oh, big right hand. One punch. Force de frappe, dévécu. Bonne nouvelle, Yoka Sango ya agence Sakata Cargo Express olingi otinda kolina yo na mokili mobimba papa maman référence yango yo agence Sakata Cargo Express esika biloko ebungaka te esika bakoli ebungaka te yoka o bakoli mangane batunde awa la kati agence alié Sakata ba o ba yebi yango te occasion yango ba o ba yaka na play donc agence yango yo. Alors agence Sakata Cargo Express Tovandi na Naples, tous avons ça l'expédition monde entier Mobimba, monde entier donc tous les pays du monde. Yesu Kristo, natato limbo na yo, kolo, mikanga na la. Tozali na Italie na Naples, précisément pembeni ya station ya Napoli. Tozali na avenue Bologna. Numéro 58, l'avenue Bologne numéro 58. Tout ça, c'est l'expédition, il y a monde Mobimba. Tout ça, c'est l'expédition, donc, tous les pays du monde, Afrique, Europe, Amérique, Asie, tout ça, c'est la Nyon surtout. Alors, on a adresse Nabiso ya Italie. Adresse Nabiso ya Kinshasa, et deuxième porte Fikine, na commune ya Limete. Et puis na simatokopé sabino na ba numéro ya ba téléphone union sto ya Kinshasa na ya Europe. Congo pona biso na Congo Kinshasa. Tozali na commune ya Limete na avenue de la Foire numéro 2. Référence deuxième porte ya Fikine. Pour tout contact pona ko benga na nzela singa. Benga na plus 243 81 37 34 592. Bonjour, bonsoir, abonnez-nous sur la Force de Frappe Télévision. Moi, votre humble serviteur, maestro Héros Kano, le maître de la presse congolaise. Nous n'allons toujours à la Force de Frappe. Vous n'allez jamais décider, vous êtes toujours à la page de l'actualité, tous les gars dans le monde entier, politique, sport, odei, vous êtes toujours à la Force de Frappe Télévision. Et surtout, bon message, dans la rubrique, n'a pas su à ce qu'ils ont tout le bel artiste, n'a mis ça dans bango. Jésus-Christ alobaki atokondima nga te ndimo mo misala na ngai atokondima we ranson te ndimo mo misala ya we ranson atokondima jibe mpiana te ndimo mo misala ya jibe mpiana atokondima mama lombongo te mama shabani te okondima Chancel Mbemba te ndimo mo misala na ye bino bato boza scotché na YouTube te boza libana na ba Facebook na ba WhatsApp bokota awa pour les lotos lobela we ranson les gars de la forêt les lotos sola si we ranson qui est we ranson d'autres personnes ba yebeka na wenge maison mère to beta lisolo ya we rapena de débit ya wera abotama na neni ni abotama wapi mama na nani ndeko na nani bayana wapi to sola wera aujourd'hui to sola wera biso awa la force des frappes tozo matisa ba artiste tozo te pour nous critiquer pour nous finga te non tozo parler sur misala ya ba star na biso ba osa na monde tozo sala to sola sur misala ya ba star na biso ba osa na monde là directement je dis merci à mon vieux Carlika la Fontaine honorable Carlika la Fontaine a pu choisir merci belé mon vieux par rapport à soutien. Et pendant que qui non maestro Héros Kano sans oublier na koleka bongo te sana loba merci na ye moko mukolo chaîne na biso papa na Israël makese na pesio ba merci ebele talaga ko engagé batu ezali ko peut-être sans oublier ko pesa moto na ba technicien na nyonso Joseph Ndombasi Monadior les autres to bela we ranson pour d'autres personnes ba yebi ba star mingi grâce ya we ranson aza papa abimisi ba musicien abimisi ba koko ba bimisi ba koko lolo donc we rapena za na mchopo bien ba loba na musique we raza muto abimisi ba musicien et belé à part ko sur la biographie de notre star
Oui, ranson, to bête appelle solo ya nzembo na all ba tous à l'école. Nzembo ezaki très éducatif a tinda bana nyonso ba kene classe. Alobela ba parents nyonso tinda mwana ke classe pour na kala to yebi ba parents mususu soit na mwana ya mwasi akotika na ndaku ayebika ke mwana nga un jour akubala nae. Donc tozo lobela oui ranson na misala nae, tozo lobela oui ranson na ba koko nae, tozo lobela oui ranson na ba martyr nae, na ba palais des sports nae, na ba Coran nae, na ba trophée na nyonso awa na force de frappe télévision. Oui, bana maison mère mingi buluka boy ba la vraie biographie de notre star Weranson. Biso na force de frappe to kundula ka marambo ba buluka ba yeba. D'autres personnes ba kanisa ke Weranson aze lima to ndengeni non, Weranson aza mutu o ya botami na famille normale comme tout le monde. Bozo ba biki boko ma vrai nom ya Wera non propre ya Weriza Ngiama. Poste nom na eza Makanda. Prénom na ye eza Noël. Non na ye eza Ngiama, poste na eza Makanda, prénom na eza Noël. Oui, ranson azana ba surnom ebele par rapport ya musala sala na wenge, par rapport ya musala sala na monde. Oui, ranson azana ebela ba surnom on atanga na bino on akotanga so pe na bosani pas de problème. Oui, raza surnommé le roi de la forêt, ambassadeur de la paix, Vintone, les grands formateurs, papa formidable, Yangama, tout ça ils a ba surnom oyo musique et pesa wera oyo mtatalibwe, papa formidable, le l'homme tatalibwe, le roi de la forêt, l'homme tatalibwe, le grand formateur. Pour la maman si déjà bien avec papa Noël donc Weranson azal bakombo ebele oyo musique et pesaye. Weranson a botami le 25 décembre 1965 na Bandundu. D'autres personnes ba kanisa esprit avait wera esprit ya igwe le rôle azal vrai qui non vient na biso botami na Bandundu azal mutuya mupanzi wana abotami wana akoli mwanda mwana madre bayaki na ba nemo déjà poussani na bandal ne pesa banda top na musique. Weranson ba boti bango 4. Weranson aza avant dernier ya libota na bango. Donc Weranson aza na ba yaya mi balé aza na leki moko. Weranson aza marié état civil ya Weranson aza marié. Weranson aza na 3 enfants. Aza na exaucé, aza na patrio, ana gladi. On a baza bana ya Weranson. Weranson aza papa ya 3 bana, moi si neza maman Sylvie Mampata. Surtout le monde a biographie à Wera Botama na neni ni vrai non na ezani. Tout ça machiko na musique, tout côté trop musique. Donc là sabino qui est Weranson? Pour Weranson aza parmi ba méga star ya Congo. Moi je ne sais pas son mutako boya ba propos teni na biso na émission dolo balelo to tombola ba artiste. Pour biso to lo ba artiste na misala na bango. Directement toke na ni solo ya 1997 l'air Wenge et Kabwani Weranson atikala ki yena bandeko na Adolphe Dominguezi na ve na biso Didier Masela. Na mona na bango fait rigoler les padres. Tant on peut faire rigoler les gars na télévision biya zalaka d'autre part azakana na moi raison pour bakenda bongo. Wera pena zaka na équipe te o rocher la moté makendenge BCBG et Kendaki. Wera son avant d'état de grand formateur. Abi non, il faut la recruter. Ndenge alors il faut la recruter ne ayo zo bandeko na biso ba Serge Mabia la pour Serge Mabia ça fait parmi bat bazalaka déjà na wera ba répéter na wera na parler. Serge azu ba Serge Mabia la côté na équipe bena ya Wenge. Alors zo bandeko na so ba JDT Molope azu ba la coste azu ba ndeko ebele ou lelo ba la force ya Wenge musique à maison mère bazalaka réécrit na 1997 to kende 1998 ba kakol bandeko na nyonso Wera abandi Wenge na ye. Wera était grand formateur bi le ko la ba ko ba beti Titanic biso to beta awa intervention rapide le ko ba di na mai biso photo bimisa bango Wera yo sala intervention rapide là directement dans kota na beti la bino ba ne Wera sala makambo danger na monde entier o lelo Wera za Wera o lelo bazo benga Wera les grands formateurs o lelo bazo benga Wera igwe grâce ya ba œuvre na ye asala na musique ya Congo. Mutu monte na monde to mutu monte na Congo akoboya Wera igwe par rapport ya ba concert à beta ya ba plein asala na monde ya ba trophée à joie na bete la bino masolo ya ba disque ya Weranson na 1998 abisi intervention rapide pour na ko libérer Titanic ndenge na mai album wana ezaki na succès mutu akoboya yango azati ezaki vraiment na succès 1998 intervention rapide de Bimé sali succès na 1999 vena biso Igwe de la Forêt sali solo la bien ozo solo la bien te awana kata zamba yo leki banga mukolo solo la bien yango eza album o epesa Wera idée ya ko beta martyr pour solo la bien et bima na 1999 Wera na 2000 directement a lancé idée wana ya martyr conseil ya martyr ya Weranson ezaki plein pour Wera banda musique na rata na été na masolo ba plein spectacle au machin na rataté na 2000 na beti martyr wana ezaki na réussite totale Igwe le roi de la forêt
quand on a même 2000 ans, on a côté studio, mais c'est terrain examiné. On a toujours une idéologie, il y a une petite intimidation, à bien c'est terrain examiné, dans 2000 ans, terrain examiné et bimi, on a un succès fou. On a un bien banazu, contrat miné. Dans 2001, le roi de la forêt, avec sa Kibouissan Pipa, au biso tout aux éclipses, tout la tabamanette, tout l'éclipse, tout le big, et quand Kibouissan Pipa, moi, tout le monde éclipse, comme éclipse, tout comme ça, moi, Kibouissan Pipa, on a un album, où Matissa, qui est à niveau international, Kibouissan Pipa, clip nango tilelo pour nanga personnellement clip pour les gars clip ya ki bouser ça malgré technologie comme nanga avancé mais clip ya ki bouser puis pesa clip o ezalaga na makambu nango et ça que wera azala wera le roi de la forêt après ki bouser puis wera son en 2002 alors c'est l'émission à laquelle et ça album pour ça la succès il y a danger o wera tout le monde à laquelle olinga olingate opoza laquelle ça veut dire moto non sona mulungu on a égale le roi de la forêt à biso à laquelle elle est en 2002 na 2003 ouais on sont le roi de la forêt ayo signé abeta sur deuxième martyr na oza lelo et tika martyr moko muto robo ya ngote za stade et ça pardon ça concert ça la plein koleka presque ba concert ya bato belé ya martyr so muta beti le martyr ba comment comparer on kana ya wira wana ya laquelle pour wira tika histoire oui, on a caméra. Filmer koto, il y a la caméra. Filmer koto plein. Filmer koto plein. Filmer koto plein. Il y a un biso. Dans force de frappe télévision, tu vas te relever la kaka malonga ba musicien ba sala. Donc tous les matissa ba musiciens. Nous, awa tous la polémique, tous ni pour ni contre. Tous ba marambo yo. Oui, rançon à sala. Nengo les gars qui te bagi ya jibem piana. Nengo les gars te bagi ya kofelo mide. Nengo les gars te bagi ya papa na so waze quoi. Les lots tous beta les solo. Ya oui rançon. Oui rançon en 2003 a beti martyr oyo lelo eza martyr. Oh la table Michael Jackson a bêté un martyr na néona ya oui révélé kango kaka pesa martyr partout dans le monde on dit mangwa tous nos fanatiques à moto mais sont tellement plein on ba que véo ah asa pena kaka papa formidable tout le monde wana tout en 2004 oui on a bêté sur alerte général non bêté abno sur la musique té boza ba bota la musique wana bande ko na biso ba longo maison mère ba ke ko sala makam na bango les marquis de maison mère oui ratikali abino le roi de la forêt Igwe papa formidable abirin faut pas zolo ko wera beti alerte plus tout le monde ba roi David ba ya fu ngona ba koko banzungu bala ba kona fu ngona nzungu ba koko bala mugadani wana ngai roi David wana na alerte général wera beti ngana za wera wana tata ma passa pa akanyuma boko tester le scram ele biso bina akebe nege yo mama to bina ki bongi le beta mana des orchestres ma mutabeta mo mabaza te bon to ba beta bien biso de expliquer ka marambo par rapport au ndenge les gars wana to ko baté na beta mo pété na beta non bango tout ba beta mo bien en 2004 na bi ke ba fona maison mère ba fona musique ba mo ba ça ba comparaison so yana des aga bien so yana des aga mabe mais na lettre wira bi so ba misia sika to mona ba roi David to na bosanité to mona ba maya sika ba déplique Fabregas ba mo ba café room ba maya sika ba yaka na alerte générale pour na wira bisi ba maya sika. Après on a toyé en 2005 on a sali témoignage pena témoignage so pour ça les analyse ba titre tout ya ventone ozo mulaka de v azaka mutaba idéologie v azaka mutaba indusa ya wesala ke wera son azaba trophée ebelé na monde na robert la même pe lisole ba trophée ya wera nen combien de fois la nominé meilleur na makambe belé to solo ka awa na 2005 ba sali témoignage banzimba vient so abelo rango zaki na kata témoignage wana banzimba bele beza yona ya kitoko pena o ba fanatique à la bonne musique bando sepela nango we ranson ne mutu après cela we ranson ayo vanda a raisonner au sélection sous-sol e kangimboka sous-sol na 2006 ou a sélection sous-sol bande kopé bayimba banimate baboka ba brigade baboka na sous-sol wana ba cria mabe kene kana boka na sous-sol wa boka ba cria mabe donc ya ki show sous-sol e kangimboka wa posate na sous-sol bande kopena ba sala musala comme il faut tu le mona sous-sol comme na 2008 we ranson na célébration temps présent na 2008 ba fa na maison mère président bila kolo na bi ko na marambo dile mansaka mosi nzambe na bi ko zo na marambo na bi te so contredire ngai na sauté 2008 we ranson temps présent muto bo histoire à temps présent muto bo ya ngwate 2009 tout la techno malé wa na deux volumes volume 1 et même en 2009
volume 2 bim na 2011 Techno Malo apesaki na makambo nango po wa de la forêt igwe papa plein papa ba concert papa spectacle abanda ko pango banda depuis 2011 suite fait bima Techno Malo. Dans 2012 igwe le roi de la forêt sur satellite ba yebi on a 2012 toujours satellite 2014 toujours flashing geta et man a 2014 2017 toujours 7 jours de la semaine bandeko ba yema na 7 jours to yebi bango ba fa na maison mais boyebi bango 2019 oui ça la formidable yango le lozo benga pas formidable ti bande wa benga wa formidable par rapport il y a exploit à ça la musique ya Congo par rapport il y a ba concert à beta na monde entier ouais on son aza parmi ba ministère ba tonisa Zénith aza parmi ba ministère ba tonisa Bercy aza pe les seuls et l'unique ministère congolais beta double Zénith oui on son aza les seuls et l'unique ministère congolais beta parler de sport ya France abeta mo yemo na Congo si le l'homme d'abeta pas de sport data dans nos grands potes les boulons na peso ekenem na comment peut yoka na souté oui on son les seuls et l'unique abeta double unit oui on son en 1999 abeti pas de sport nous nous ba que oui on son les seuls et l'unique mission comme la beta pas de sport des aventures te pour biso na force de frappe toujours attend yo ça analyse yo compte internet ko landela makambo oui on son beti pas de sport na 1999 oui on son abeta Bercy abeta Zénith oui on son disque d'or na 2002 dans l'album solo là bien oui Ranson a 5 trophées à Cora 5 et un motif oui Raza oui Ralelo à ça la belle fort belle la musique oui Ranson a 2 fois meilleur chanteur africain masculin na 2001 na 2004 tout ça les recherche tout le monde là oui Ranson a les seuls et l'unique mission congolais au beta parler de sport tant au biso na force de frappe tout temps yo ça ba recherche pour na to pesa no information oyo et ça normal oui Ranson a les seuls et l'unique mission congolais au beta parler de sport ya France abetango yemo kona ko mo mamta betango azate bana pe Congo zala Congo ti le Congo mo pe musique ezo évoluer même ta betango azate parler de sport ya France oui Ranson abeta Bercy abeta Zénith oui Ranson les seuls et l'unique mission africain ou abeta double Zénith na mbala moko double abeti fondo de beti samedi oui Ranson c'est pour cela le longtemps to zo ki de ya so la c'est oui Ranson pour to yebi oui Ranson a sali exploit et belé na musique ya Congo oui Ranson a 5 trophées à Cora 5 avec 5 trophées à Cora oui on se 2 fois meilleur chanteur africain masculin na 2001 na 2004 oui on se 2 fois meilleur artiste d'Afrique centrale a 2 fois meilleur artiste d'Afrique centrale oui Ranson donc oui Ranson aza mutu oyo lelo abimisi ba héritier wa tabaza ba ça le kumu ya musique ya Congo abimisi ba ferego la ba ça le kumu ya musique ya Congo ba babindombele ba ça ba fier ya musique ya Congo bande ko biso ba selelo ba ça ba fier ya musique ya Congo abimisi ba Bill Clinton ba ça fier ya musique ya Congo abimisi ba Jani ba ça fier ya musique ya Congo abimisi ba Deplique ba ça le fier ya musique ya Congo abimisi ba Fabregas ba ça le ba fier ya musique ya Congo ba Café Room ba Kene baza ebele oyo rabimisi oyo lelo bazo laisser pe famille na bango kaka po azala ke pa oyo kaka po oyo rabimisa kai c'est pour cela faut dire merci à Ranson par rapport ya quoi yo ina savoir non oyo ki nango abakso ko baksa pour lelo ozala oyo za lelo tous les musiciens quand anga maestro Eroka no photo zala na ko bon tout na ba bien tous reconnaissant vers mutu oyo abakso la ta 2 à toi qui na 8 poko mana 10 som ta bakso 2 il faut reconnaître yango Ranson les mutabisi ba musicien ebele ce qui l'autre monde va faire ego les fierté à Ranson ce tout monde ba JDT c'est fierté à Ranson ce tout monde ba hérité ou ta moto na tembe c'est fierté à Ranson ce tout monde ba maestro Fabo tout monde ba des plus que ba Café Room c'est fierté à Ranson yango biso to bagi le loto lobela Ranson poza mutu oyo abimisi ba misi belé ba misi na ba bimisi ba to belé d'autres familles dans le monde tout na Congo baza erré ou heureuse pour na bazalaka ba misi ya wera yana ba mo da chanter ya Ranson a mema bande ko na poto c'est grâce ya Ranson ce qui tout monde ba libote belé ba danser c'est belé ba mi bande ko na ba na poto c'est grâce ya Ranson ce tout monde ba leboga ils a fierté ya Ranson Ranson aza le seul et l'unique mission congolais lelo aza ba koko et belé na ba kokolo o ba ça succès c'est Ranson mutako boyango azate ce tout monde lo ba bina filé za fierté ya Ranson pour faire les ongeli Fabrice ko la ministère ya Ranson de fier et donc ndeka kambalamo surtout moi lo ba Patrick Bekam lady maître et sa fierté ya Ranson surtout moi ba Materazzi tout moi ba acoustique ba bébé Bouchou et la fierté ya Ranson surtout moi ba Ibraton piano c'est fierté ya Ranson aza formidable quand azon comprendre formidable on dit les manzaka bandima ba bengi formidable par rapport ya musala Ranson asala na mboka là directement na pesi mbote na ndeko na ngai Nzube Saddam par rapport ya
contribution dans l'émission, tu as un commentaire, ou ma émission, il y a un autre lobby, tu as la reconnaissance vers eux, il y a un autre question, beauté, et belé, n'a pas merci par rapport à nos abonnés à la chaîne. Là, directement, tu y a un nzembo, ya ouera, ouera, lobby, ban, nyon, soba, kende, kelasi. C'est pour cela, nous, la force de frappe télévision, tout le monde, merci, na ouera, par rapport, il y a initiative, il y a conscientiser, bana, peut ça, conseil, peut conscientiser sur ma parole, babo, tarabana, ouera, ne bana, lobby. Moi naza mona muke ya mwasi mariage précoce ouera boyi yango tant déjà na kala ouera telemina de ba mariage précoce tant au boti mona na il faut assumer de un éducation ya mwana oli ya kolwa obalisa mwana sans même autant âge nae ouera meka a telemina déjà mariage précoce wana nzemba tous à l'école ouera son alobeli yango ouera son alobi suna ba parents pour assurer avenir ya mwana na yo il faut oti na kelasi. D'autres personnes, les lots, bah, ça les gratuité de ces maisons, à boti mon anaïe, mais on pense même pas qu'au temps de ces classes. Et on se suppose papa le beau temps à qui te voit ma coquille en athée, au nom de mon oyo boti, au tikaï azala de l'école. Ce qui mon attend classe T à venir à moi, ils en ont flou, malgré Nzambaza, mais la personne qui a dit qu'on commentait, qu'on t'a athée, à ta commission personne sur la commission, c'est difficile, au salamoussala, très bien, il y a un monde à mon moussou, à la millionnaire. Mais parce que les mots, même c'est pas 1, 2, 6. Pour y a des message sur le téléphone. Il y a beaucoup de personnes à Congo, à Yebi, qui ont monté au 5, battu à 3 euros, Yebi, c'est combien? Basé Belé. Il y a un gros bac, bananion, so bac, et là, c'est pour la rebondir à venir. Il y a eu moana, n'a rebondir à venir, il y a école. Place, nous sommes dans mon abalobi, boy. Moi, on a jusqu'au part, il y a mon à moi si. Alors, papa n'est papa, même si, n'a pas mon à moi si. Il faudra qu'il y ait une classe pour assurer l'avenir en anga. Tel un niveau où il y a une sagesse, une intelligence, pour relaxer les parents. Que mon atteint mon à moi si. Il faut qu'il y ait une classe pour lobby azala utile dans la société. Tout le monde a ban misou le lo, basé on a biso belé. Ata devoir il y a mon à deuxième primaire à yebi ko sala ya moté. Ata devoir il y a mon à 3 ans. Et par de mon à troisième maternelle ata ba couleur a yebi même pas qu'on différencier ba couleur ou couleur ni. Oui, alors déjà que papa, maman, même si nous avons moi si il faut n'attendre que là si pour assurer l'avenir nanga. Ata abali na été, mais on a la femme more forte, ata la commerce, or ça là, le cours a bien instruit, alors ça commerce on a bien. Alors ça mobile n'a pas cité pour le lot biso to mo ba difficulté grave to ke musala, o ya kuta devoir wana. O kuta devoir maman yebi ya motin, maman yebi te elle na aswezanine. Oui, ils sont déjà banda koloba makambo kala. Il y a mo biso ba yaya, biso ba maman, o ya lelo. Tous wa banda na biso to tang sa bango classe. Je mona na tangi sa, je mona na so temps ya ko éduquer comme il faut. On a obongisi avenir ya mona na yo. Oui, Ranson, grand formateur, merci, merci vraiment. Nzembo wana to robo santé. Peut robo ya te oza reconnaissant na UNICEF, o za ginze mo UNICEF. Ndé azwaka l'idée wana oyo raso asala nzembo mo pona ko conscientiser ba parents batina bana na bango na kela c'est même si ya relieza te éducation ya mwana eza obligatoire papa maman il faut assumer éducation ya mwana na yo azala ya mwasi to ya mobali to biso na kaleza la ka yo za no mwana mwasi bana na yo obala na yo yo ba bala la bango yo c'est quand on mobile qui est classe yo ba bala na bango yo et aussi nos jeunes bana na biso mikelelo alingi classe te na famille mbongo eza. Papa ça le monde a foutu minerve. Papa quand c'est na école il y a bien. Papa bi que mon na classe, OK mon na zuli puta. Soki ka kobi libanda ya to comme ta libanda le pango na bango, azuli puta cheli ko ya kene ko tambola. Là aussi nos sœurs, nos frères. Tant que papa moko bimisi mbongo n'importe ngisa yo, ça veut dire elle est important sa classe. Là, na sengi na réalisateur na biso ameka ko balancer les biso nzembo ya Ranson les rois de la forêt. Boyo ka ba maluba wa lobi na kati. Et ça de konde boti ko landa nzembo o wera yembi la bana loba tous à l'école. Do biso nyoso to tinda bana biso ba kende kelasi. Papa so ka $400 sur ya salaire, maza ko se sacrifier. Akangili buma boso mba chemise, boso mba costume. Potangisa yo mwana. Emso école à $300 mais yo bimi na classe, bimi na ndako. O famille yebi ke mwana so ke classe, mozui liputa o tena kata sac. Au comme il banda car il y a parcelle à nous pour te tuer pour que banzela non ce n'est pas bien non bande on a besoin pas si toi mibali ba auto sala marambuana zala conscient que tant mozo pour que classe à venir nous allons ka malungate biso aussi ba parents ba responsable ata moi na zo pour que classe il faut que forcer éducation et mon est obligatoire il faut parents ne assumer yango d'autres mon amsou libana nezo baby ça y oba bengo éducation du fils ya balabala neza ko baby ça mona mais parents ko tikate oui Ranson avec une bonne idée ya ko sala biso nzembo ki to habite bala no so ba ke nekelasi alobi bien papa même si naza mona moi si il faut n'attendre
donc mwana tout aza na droit ya kokende kelasi et surtout ndenge lelo gratuité d'enseignement ezali papa toi mwana meme na classe alinga kokende aboya vous êtes obligé ya komema akende kelasi biso force de frappe to meka kotika bino à l'intégralité botala mwa nzembo wana boka newe apesi éducation pa ya bana nenga a éduquer bana nenga lobeli bana nenga reprocher bana nenga reprocher ba parents au bazwa mwana mke ya mwasi balingi babalisa na age mke we ranson merci beaucoup pour nzembo kitoko salela biso na tiki bino ba boni na biso force de frappe bola nanano mwanze. Là je dis merci à vous tous ndenge bo s'abonner na chaîne na biso ndenge bina bozo kiton ya kolanda émission na biso de début jusqu'à la fin boyoki ndenge to menge pe ko sala analyse boyoki pe ndenge to menge ko sur la biographie de notre star Weranson Ngiama Makanda to comme la biso ko chiter là directement je dis merci na Seigneur Jésus-Christ pour okuta les azarte kolala kolambreza azarte je dis encore merci na staff technique na biso mobimba na pesi mbote na ndeko na ngai Joseph Ndombasi na technique na robot santé ko pesa mbote na ndeko na ngai Mounadior pour la musala kitoko zo salama je dis merci na ba abonné na biso ya Force de Frappe Télévision awa ne beaucoup za actualité je dis encore merci na venanga Abraham et Matimbo papa na Jindi de Matimbo ba merci belé je dis encore merci na venanga me envoie ma par rapport ya soutien moi je vous dis merci beaucoup tout le monde na prochain numéro soki émission SPL Sibino to vous avez invité monsieur vous proposer biso to lobela commentaire ezana to lobeli déjà moi ba monsieur belé ceux qui au nom to lobeli te vous en la proposition vous combinaison na commentaire beaucoup mona to ko lobela payer oui ranson koko ya ba monsieur belé oui ranson papa ba monsieur belé bye tout le monde na prochain numéro. Force de frappe, de vécu. Fight her. Oh, big right hand. One punch. Force de frappe, de vécu.